Ma mission TV, le miroir du monde. Par rapport à Mahambo, comme il Roger Ngandou, au niveau internet, par-ci par-là, Bazolo Bela Roger Ngandou, mobile, ceux qui a gel, chaud, Roger Ngandou, escroqué, Batumbongo, Yorolo. Te makambo ya babina ngape masango pa finga ngaso pa finga ngapo anite ngala boya de ose émission na ibanda kala pona mona ba komaka site na ngeza ngakitoka photo cimetière omoni photo cimetière ba chatu lomba zo beta guitare na kati ya kufa na mona ba chaka batita lukuta masolo mususu na boya makambo master na finga pe afinga na boya makamne kana che musika nanga roja ndimanga teke John Azafo omoni mamambo ngolia tretango pa bozalaki aluka che internet po amplifier ngo po ça la base metanga pesa ke mbongo aluka internet te siko lelo Roger pas un passeport naie l'ambassade si va visa mais si Roger même que le repese il faut aussi la conférence de presse internet il y a passeport donc ben si va tout sur disque na peut faire merci beaucoup nazoya oya fi on tangi ndeko nanga moi si bon et ça mamba bolingo na banga rokotango ça compliqué yo rokotango mais tant que tozana na love na ye rokotango tant que bo mamba intimité ce qui ne le moko ngai na kokaka ko gérer te na mukili po abatu et ça mamba bolingo deux exemples le roi David on nzamba l'homme c'est l'homme mon cœur mais à kengela moi ça regarde qu'on a kikoso a talifela abi bibika pingate a tala vite so deux fois kufa to ka bloquer le roté a tie venir la foi le massas na mundu gine donc c'est dans attends ba abo men nemi ko bête. Ma mission TV, le miroir du monde. Salut à vous tous fidèles de Am TV, je suis la bellissime de la presse congolaise Bibi Kapinga, votre servante. Aujourd'hui encore et toujours à un nouveau numéro pour vous, spécialement de proverbes, avec un monsieur que vous aimez beaucoup. Lui on l'appelle Molanga Pembe Blanchard Boni. Bien vrai chérie Bibi Kapinga, calme. C'est pas là au monde les sous en fait. Natika qui on moi dans le lobby. Nacha Mosara pardon. Na erozo na aéroport na yo salo surprise. Ko kitano ko chomi ko malamo. Hey! Yes, Sankarawana asoma mutuka te. Asoma mutuka na lopango te. Yaki pui kidete na bureau na na bien roté. C'est quoi registre? Ko kitambala moko ngala erozo avec beaucoup de plaisir. Non, n'ayez même pas ni dans Roloba. Et c'est une surprise vraiment. Merci beaucoup dans papa chéri. Pour me signaler qu'il vit vraiment non, bon ça moi on a plaisir et son retour vraiment bon ça les plaisirs, bon chez caméra et tout surprise de la part de papa chéri. Mais comment on a quitté sa caméra? Là je pense que quand on va qui nous aider nini. Babi Bible le Bible par l'abondance du cœur que la bouche parle, ouais. Na retourne dans mon thème, mon roloba na state. La veille bande master là ba manka qui présent dans un respect exkimba kité la mona guinée na tel na kin ba masa na kin na mouvement ba mona normal net ba mona normal net ba zo talati ba tika mbongo na kokarati maso tout mu kuna neve bi na neve ni minto mona nga c'est pas pour ya benga nga guérir na donc ya on na yaki ba nengo répondre na bango pour ça qu'ils n'aura mo saka za to profiter le roi sentinelle la tête to yiba na ye na ba nengo boto la biloko ba yiba yiwa. Nous sommes pas fanatiques papa chéri nous allons bon côté ba kosaki ma balba ki bolukuta lukuta bo ngamoko baleki ngate bon ba comme na niveau bateau tous ba ndenge ni na télémété bon j'avais fait que reclasser bango ko zong sa bango mais pas dérailler ki ko zong sa on rail pour entrer bon donc bi wana déposer na kasa avion wana malgré batanyo so bosali mosaka dodo zaika na kasa avion solo ba nous amener azata so pilote a chelinga caméra na popoli donc na linga kutina ta jumo le kati pour qu'on a bien na kinga na ya jour wana na ya peka jour wana vous êtes aux États-Unis ba gari wele ba jia wow mutu nanga ami des stars ouais kutu tana ngana longba kaka na kangi photo na tindela ko mutu liboso ke Kapinga wetu na roya donc télé social ba kakina bino na kuna o monanga na yaki donc ezaki bien te pour moi tout respectera présent na bango bon on peut pas respecter présent na biso présent na bango ba trabiso tout ça presque ndenge moko la ba Sankara on a fait à Zakari Baba solo là qui bien au moins que bozo présent bana ba problème te présent bana ba problème te ibangonde bazo luka ko toucher mutu ba toucher raté nzamba ngara muyibi aboya ka kimuyibi nzamba boya ka ba science alingara ndumba maboya kindumba pour une science ndumba bongo la mutema muyibi bongo la mutema mais ba science na onde kimuyibi aboya ka kindumba nda boya ka nga personnellement bango
personne Sankara les compte, personne qui pour j'en ai aucun problème avec eux. Mais bah dire na bango système de vie balinga mais mandé na kobo yango po et autres touché pas toliaka pas mon toit incarné azo na yemoko azo batela plus de 60 millions balinga musique na ye créer ma musique congolaise za na maboko na ye muto bongo tumba ka ebolo bakelo ko moko net bo pese ba réponse non pas le baraté non ndaka baba TV fo lo ba ngaza radio na ndaka baba na TV na ndaka baba beaucoup tananga vous allez me trouver dans votre chemin. Mais je sentais que c'était un peu de l'humiliation de ta part en fait. Yo répondre. Mais bah Nathan Bala 3 fois prêtre complet, bah Cheryl Humiliation par rapport à quoi? Humiliation par non, comment non, bah toi nyoso batangi singa vraiment même là non bibi na part na biso tout le monde qui a un peu Monica que ça m'a mususo. Ceux qui ont bien répondre et comme ça rabatou hein. Tant bango banle ko dénigrer président nanga. Bah toi yo répondre sans carapé si na papi le prince a répondre. T'as 100 émissions. T'as là Katanet, t'as là quota combien d'émissions c'est les t'as bah oui ça. Après il a cédé. Na zo bana ko wis ba ke constater ko bunda guerre mon côté. Nga force na bunda guerre yo monter. Tengo ko raté na ba lo ba na TV. Te yo mon ko raté a sentir ko raté. O so ki Belgique a bunda na France. So France a bien États-Unis, le bini France a ko guerre. Nga bunda nga mo ko jenga na bunda ngate. Papi le prenen qui peut peut-être na bunda ni yemo déjà. Papi fini na bunda ngate. Mais bango tout ba ici qui baza papi le prince, baza yakim pouyi. Au moins yakim pouyi peut-être Chris et banga. Tout le monde nga j'ai fait 20 ans dans mouvement. Biso ba sanga to banda boulot pa imoko. Tanga la yamba joka. Na monde na bino za tan su doye na bino mais nga la yamba joka na monde nga zo ya to yambe to ko tela mouvement na biso. Le lo pa ko ma joka. Dieu soit loué. Donc na boulot na moi expérience ma reste na boulot. Yambie boko ti c'est après bo lingele. Et boy ya lingela ki biso. Mai to boire na toilette za rapona biso te. Moi to boire na toilette et ça répond à biso to salle toilette et ça répond à muto et si mappé so ça na diarrhée ko ba ko na diarrhée alors malobana na ba mabe ba teli papa chéri ta salle et on a répondre sanga koki amuka ko kagere mota bengi piroja cha poids yaki pour ya poids qui connaît toi cha poids qui connaît pas ça 5 nga moko gagner nga ndenge nini nga na sona na vie latino compliquer ba musicien belé a koka tati na prison alors nga 3 ans na sala 4 jours na bimi le lobe na temps pe na bimi na loki sungia papa chéri na bimi na loki ye mo zongi na place na nga le nga na ina na sama kala sika yet Mosaka na muto to mono et Mosaka par rapport il y a actualité ça beaucoup plus concert il y a wenge oyoyo faut wenge sangana pena donc producteur azoya déjà sangisa wenge mobimba ndenge ezalaki kala 4x4 BCBG et beta réaction à papa chéri ezambi azaye bien ngote aza ni loin ni de près na lisolo wana muto ya sangisa ba wenge to beta bonne idée mais aluki papa chéri te mais la publicité ba ngima chali comme papa chéri non to beta ngote to zapete ti faut aluka biso mais oui même les bétango te boza pété to bozo zela ne ba ya ba solo ça poser la tête obi pango te to comment ne batanga comme na biso ça ba luka biso papa chéri azaye mon côté azana simana ya azana moi lobby belé balandaka ye baza pembeni na ye azana ba conseiller juridique na ye azana ba avocat na ye na makamne belé donc so ngo luke fo hier au peso avali ya bato wana tout bon ne ba pesio bandimi ko beta aussi longtemps beaucoup na papa chéri te ata yo so ga ngo ke pa na bino non garçon a petit mbongo libala c'était faut que tu en nga petit te faut que tu en nga pe o te ko lingolo papa so te papa na boto mais faut kuta la pena yo tazo za ne gunote on te revendre la comment libala mona vendre la bana libala mona vendre la sonia papa na biso mutazo mona passe libala ya papa na bino te yo alors faut pas luka payer so ba luki autorité ba présent to ba wenge ba tikali ba luka payer bon tout mutaki présent na ba bo luki te même so bo luka ba misusu bo luka payer après c'est na val na ye so ko andimi yango a repère sa autorisation ndenge mai na douche bana na mutu simekiti na nzoto après sa autorisation na rojenga to la campagne ya plan wana ni maso na bomena mutu tazana no ni okaso kate ba mukila azane kaka mona no pepu kaka mais so bomena mutu ndenya makufaka donc luka no papa chéri sima ya pe ça val tant yo luki papa chéri to kelo bango yo moko bosela de bino moko ye bien ngote donc akosundola makambona aye bien ngote no makambona ba fanatique na biso bolinga bochango kate et puis concert en so ba luki papa chéri te bokende pa ngote. Alors, Bolandi, quand même, message à Mosaka Lobby, et c'est la bouche autorisée, donc parmi les bouches autorisées, c'est ça, non? Mais oui, on est cadé, sauf que petit papy flic, il est de retour, il est pas de poids, c'est bon, mais tu as quoi.
Et donc, Bolandi déjà, oh, il y a lobby. Alors, moi, de ma part, le vieux Costa couleur, na boya babengo koda mboka, poyo na bablo, on a faut pas kota. Le vieux Costa couleur, les patrons délimités. Donc, mon vieux, je sais que vous êtes en train de nous suivre depuis quelque part. Natanga mboka, te pour bon, on va vendre à wana pour na rosela. Bisoto banda, pour bon, on va soukisa. Sankara de kuta. Na tika nanga. Ah, toi, tu es mon Sankara. Tu es au lingue sous ce qu'on répond dans mon thé. Na rappela ngala rinzanga na tina makamot na yoka bo lobby simana lobby. Ya zo lobela mituka yo zo lobela mapango. Sko batumsu babi ah mosaka pena na ndenge to yebeli yo déposa osoma lopanga $50,000. Sankara de futa ma famille mobimba na poto. Segona yo. Na mutalaxi atiki carte rose na famille na mutatiki livrer parcelle yo sepela nanani. Non, le notable, on a un tag qui m'a dit, on a une lunette, on a une lunette, on a une classe, on a une lunette, on a une lunette. Lui répondre bon. On t'a dit 4 roses. Dans la voiture, bah m'empire, dans la voiture, bah sous-baraté, son sous-baraté, que la voiture était, on lit la voiture était. Yo sur la voiture, dans le pan, yo préfère. Bah téléspectateurs pour répondre ça vraiment de voir. On a qui voula. Bah ça m'a des parcelles, bah ça m'a ndambu na batu. Bah des parcelles, le pan portail moko. Ce moment là batu mbele mutu moko. Bah akabla na le pan on a 10 mètres. Na 17 potons. Akabla le pan, acha porter. Bah même ma famille na poto. Bah ça la famille on va ça là. Oh, bah ça la musique te refuta no ticket. Après bah nous bujala le sambu qui me voula bana coin. Ah même ma première degré. Oh, na zo bana yo bah ça la okuta. So que okuti mutu na le pan ba lokaté bah ça wana. Le pan en famille. Bah ça des parcelles. Basoma ndambwa siko portail za mongo bana bakabulate ye 17 poto na ko kabulate pongo na bongisa pa na sonyos avant na nosomba na bongisa na yesko 17 poto ko kabulate le pango tacha portail soma na batumi bale mutu moko wana komi ba bébé si ya moi toni fils mwela ça musa poto même ba na poto benga na ye posa elote non poto ba na droit na te ça ça benga na posa elote 17 na classe zo na maïlete pour ba benga na pe bana ko za moi poto liboso to na mona classe mora gizoba famille na ngai bogar to na mona classe mora gizoba bengisa famille ba sinep na papier otanga susute arota na école morote faut pas célébrer moi que ni paye moi que na raxi ba paye tout son 17 poto porter au somba te kara jeep alors même pas juste ngal mona jeep na voie na bandal et ça c'est dans ngingi so na le pont na yolo ça c'est dans la bandal ah ya taka jinga on a vu ça depuis Suède couple na pesa ba baby couple na bi couple on fait comme couple na ngi comme couple Didier Dida avec comme couple na ngi comme couple René Makondele na kishasa mtano boge mtabiso ye mutaya kutani na presse nga sima kutani batutu batika olingi mutaliboso ye mutaliboso nga na banasa mo ba chance wanati nga na zo chance wanati na tout atolo papi kake azana zamba mutayibi na kinite abenga ranga ngapna no boaka ye nga na no boake ayena kange pe na to kanga ina Alexis ba akumpe ko boaka ne ba boaka papi kake bo na sala siko akena ba batu mususu ba yemene ni nzembo royembe na BCBG koka montante peta boaka et so bimi na tangelo na tangelo ka kombo moko papi kaka banda palanga na zo na chance bata Moi, bois qui bima kaka. Ça na bois qui bima. Papa chéri, tel père tel fils. Moi aura pas près. Papa chéri ne soit yembi mutu. Wana na yebi. Au moins forti ça. Bana lion. Parce que aura na tita un peu biso. Tara ande to no ya to bois arabe. Ngana papa chéri to bois abino dika. Tanga bimaki. So ngana papa chéri to bois tendo. Biso na papa chéri to no bois tete ndai. De non nante. Bon on a biso na Suisse. Bona bakse mutabakse maboko banki nga. Ora tete ndai maboko banki tasala ngonga. Ngam na sa maboko banki. Batu tuli no to moboko ngo. No bois ka binada mana mosaka. Donc là ça bon, ce président nga zumu tuna kangi. Christian Vemba fils Christian Vemba fils Mwela en États-Unis. Christian Vemba fils Mwela. Ah. On a payé. On va charge. Na binota ta vient nga musheni. Prêtre bwana boka ngazwi. Tande mve musheni le mukuni mbima. Nazana loko wana. Akoma le loi ta payé si t'es malade. Nazana loko wana. C'est bien bon. On nous suit depuis la Suisse, vieille capitale Lucia, la Yaya. On a payé Yaya, donc rien à dire, rien à signaler. Yaya na bango nyonso. Christian Vemba, ya maman Chantal et Vemba. Christian Vemba, prêtre. Nandenga mukete ko. Christian Vemba mikono na zo campagne na yibo pa bibi nga mona zo campagne noko. Ah, Christian Vemba. Et donc c'est un peu ça. Et puis Clarisse est ma foute, ma copine privée, personnelle, la femme de quelqu'un, donc la future femme de quelqu'un. Si on a la lingi, le lot de sa moi spécialité, moro ba question est amis, était beaucoup plus de proverbes. Nous sommes devant un parolier. Té, ba question, on est que Monica moi attaque kaninge ça mais et l'autre côté li lelo et ça va proverbe parce que ba te belé ba on a biso Thierry Bombolo.
aux exclusivités na biso ba conseil na fait comme yo ça peut mtsoa ye au PC pita mwanda motama 10 minutes moi 5 minutes ko kanga biso ka nyoso yo mo ngaza bongo te nga partager enfin que problème mes années que papa chéri a payé autorisation que non bibi koti sa pe na sima na yo alingaka buzo bate poza muta buzo bate so azana buzo bate koti sa na sima na so buzo bate c'est bon so azana buzo bate po ina mona buzo bate so azana buzo bate c'est bon yaya mo ala kala kanga monopole de oui oza bongo te nga oza bongo te déjà pour na maman na nous fona bota ba ne belé ba témoigner ndako na maduso belé koti sa mpepe belé c'est ça donc c'est un peu ça donc exclusivité lelo ezala beaucoup plus ba proverbe. Le roi yu ozalaka parolier ozalaka muta ya rolo baraka ndenge ba mwana ezana lingala ndene mde baloba ngote ngai ka parolier liloba ndenge mo liloba wana yo mto yebisinga alors bon landa biso de partout lito de Belgacom na Suisse na moni Freddy Nsenga na moni Cheryl Niemba yaya Homo Fortis Elikia yaya chérie donc bisous à toi depuis la France balanda moi ba proverbe o ekopesa bango quand même conseil leçon parce que ba bibino lelo bozo le kana internet bozo ko instruire sous batouté batou bazaki na sindenge programme eza mikolo ya papa chéri na Venus boye bomoni ba bébé chéri bomoni batou na kata mai bazo nager concert ezo betama boyo ibe chou ibe béton hello gane bo manga pardon saka bo saka pour créer béton bongo la pesaka mama aussi le monga appelle air mo trop mabe faut béton pe la air mo na béton na pesi $100,000 na mituka na ngai nyonso mosaka proverbe to ça la plaisir na bato nyonso bolanda biso ngai sans proverbe ça le rôle parfait zangi solo to zaleti combien de proverbes 10 12 to place au 4 nautique ngai nazaleti opesi proverbe opesi biso pena moi éclaircissement mo explication nango mais proverbe ça explication ça le roi voter zangi frein ce que la retourne a été les matériaux tout à battu moi ligné pe amo ba pasteur prophète on dit ba blo moi bon nga suka la senga nzamba sala nga oya lingi ya yebi mais na senga nzamba na te ya batu ndenge na benga bato beli ba ya na musique un jour na benga bato beli ba kende église donc bref on a maman nzambe yanga te wana ye wana par na ye nga na ba ngone beli po kablanga mo mingi na songisela ete ba 10 minutes al donc non foutara on c'était pour kende église te ou na kende la église mais on nzamba sala ngo comme au delà de 10 faut na sala roi Colgate salaka wala bisa nzambe un 10e abisa nzambe 70e donc nzamba pesa nga moi trop na ba ngone moi belé na ngone moi belé nga na kosa passeport de aux États-Unis mundela yebi otakanga la ndoti na porte avion peso passeport nous nzambe so la bonsi passeport ngana ya pete ngamba mosaka kimme na ko saka bongo mosaka mais ça c'est proverbe s'il te plaît na kosa gold na $2,000 na Washington na aéroport mais na baluka na mona on na kende tout ezaka nzambe donc nzamba linganga olinga pisanga bolinga matabisi mais un jour kolona ofuta on moni proverbe ça mosaka opena no bezaka ba proverbe ça mosaka za le parfait zango der ce parfait zango solo bondi mango suste au moins tout ensemble parfait le roi biso c'est parfait zangi solo bon matin ya parfait alors roi solo et alors tumbaku et tout ça solo entité on matin tumbaku na makasi donc le ko musala fallait ça et ça la musala na te bondi mango te moni wana za ba proverbe pe kaka na ba ba to pesa na bolingo le roi bela sa ketch to ya sapatu na mona to ba ko to na kanda mna ndanda ko ne basuka na ko yambana et le but est que so to swani to ma pe binemi to ko swana to bongisi pe kaka na baki na proverbe na baki zala aiguille à minute to heure ba roye ba yo ko zala aiguille à seconde to roye ba na te pona mona raso atuni gouvernement tata heure nini pour bano 15h 30 minutes 20 secondes ya passe seconde batanga ke to 15h 20 de aiguille les na 4 maison yeba na pentati donc la vie faut leur utile posa waka pingonzo de marquer bon beta ba net bo na conseil papa si ba kuti o kama sur le benam awaleye donc ils ont marqué, ils ont marqué, ils ont démarqué. Ils ont comprendre. N'importe quoi, soso, mon ami petit en maki tikana boulé na maman pondo. N'importe quoi, soso, babi o les ramaki mingi n'importe quoi, soso ba benga kendoki. Soso c'est pendant abana na biso, yim ta dire abon. Ils ont boulé, mais maman a même pondo appena comme na Brigitte.
so bengera pondu munde natali ana comme pas Brigitte de le kilote mala mutu et remplace ça comme on a biso ndena zo baba mona papa chéri so le mima beba mona ngate ba mona binada ba mutatinda kinga comme fortis na barasta comme bele peta barasta malay oh bo bité mais sou ki mtetindi ba benge bongo na bi kite teza sika ndenge nata kitoko ndenge nini ba pesa ngo ka mukongo mo ba nzu ba vandi ba siki kiti mukongo ateza diva ateza diva ba vandi ngo ka bongo ba pesa ka bon do bi mutu abebisa trop ou so pas trop ba doit na mayele moko revivre na ye ata la te bako ata le bien bongi au moins net musicien moi on a kini ba tout vivre net ka moi net baby ça ko baby ça net mayele ka na lo baka na proverbe moi ba proverbe na sala sike eza moi moto na lo baka na proverbe que moto azanga minu alinga lisolo ko sekate pour ko revese ndinga zalaka na lo baka kiti ya ebonga ezanga mukongo mais on a lambela fufu ermo kite mtu ana vale ko le ba kite ba divan pour kite divan na lambela fufu te ni loso mais kite bonga bina elambaka fufu père à père na yo mère à mère na yo atata kizenga atata liboma azayi ende mta bota kio ko wanga na kete ndima ka epo mta pesa yo un de plus na monde ko kufula ya mo ko zala mais so kufeli papa na kufela mama te le mama mona na raté zo mona donc il faut ya la ka maila bi place to mona singane lamba tonga mtaleka liboso me tonga ka la mona na raté ta ninga tikali ta ninga tikali ta ninga tikata ta singane nga tikali mais ce qui ka tonto buto ka tani bolu tonga za ce que la monga fongo mi wabitonga donc musu basara misale belé me balobaka te papa chéri wana abanda featuring boso na Congo na basa mangwa na be menea na ba pile face bolingo na ngelengi ezinga mina nzoto na ye lokola liene papa chéri ndabandango mais taba basa featuring le ba to pe makasusu te mais papa chéri alobaka te mais taba musique ba grand bimaki zo beta ba poto monde comme il fallait faire 5e génération tizalium te yeke sala bango boy bomo ba grand tout faut papa chéri ya tata boyembela basi tout basa ba pembeni basa ba makangu mais papa chéri talite to pesa to honorer pe ba maman oyo to futela ba bakos to mele ba masanga première correction première dame le basi to bani ndemo ne bani so bani ndemo ne bani na piste muso bina na mbali na ndako grâce à nani ya papa chéri basi bali bima mbale ba to regretter ba réclamer mais bon basa le masanga to mela ngelo rapose to mela rare moi ça ndaka le mai atoboro mela mai ro brosseler na mai ro sorola la chemise na mai eza normal mutene mutu fo akutana mupandi na ya vanda so kutana basi belo kabwana bango mukolo kutana moko vandi ne yeba ke msuba yeba makolo na yo ba misapi na yo mais mupandi no yene wana o vandi na ye bon nga prophète so to biso le bango lelo na eu chance après ba leader na Congo ba bengi ngai na réseaux sociaux moko après ba leader na ba musicien ba sana ba bandi on pananga dans cette semaine prochaine déjà pour na na travail ba pisenga na sala na tinde la bango 300 proverbes bonora ba proverbe na bengi na téléphone na obengi na proverbe ba obina oloko mo stara mo yoki déjà que oloko na loloba oko na bata so na bi batonga toilette na lupanga ba voisin te za bandela conflit ta yo la a otongi toilette obi ko la ta ki to net gouvernement tata lati balando boka imaite Didenzita, merci beaucoup. On oublie qu'on l'aura là. Sauf qu'on proverbe ngara musaka na ndoloba. Au fond mon proverbe ngara musaka. Ndena ba moi na mukonga mama akana soma mulangite ni senda bi mama ko ni atamo ya ko ni atango te. Oh, c'est la première phase. Donc, tu as deuxième phase parce que Moussaka a compris que Anango est belé, rien à dire. Papa Lutumba, on va faire la kalanga, les bons sika. Pour moi, la TV rare, on a la TV mingi. De balinga la kala, les bons. On a chita sima, on a jamais la marque de fois pour la place en vente et puis la diminuer. Sur les gens ont défait la map avec Calais, n'a pas diminué tes boutons la raison. Vous venez de épingle. Merci beaucoup. Mable Wabakoulou. Qu'est-ce qu'on a encore là? Tana ina monde rolinga pona kanga fama colonia ninga asuste tana nani monde rolinga fi madame Nandako Belgique maman mutetela na Belgique vivre ndenge nini muke pardon à passant maman la Belgique yo la Kinshasa finalement les États-Unis siko OK ndaki a région à Las Vegas pour déjeuner so moni parlement na so mubimbo na Sénat kolonga mutute na parlement na Sénat na ba pasteur bango tu ba bango moko basi ba na poto ba vivre ndenge nini on a tout bani na yo po yo mtolo et ça question ya confiance na pas aux allez otala on me ba père kalta ba na question na toilette ba na ko sabiso so tata na biso osuba abi lega liboso oh il faut aller liboso so muyibi ya bunda ba lega liboso so muyibi ko bolo ya zongine donc so bule donc so ba yele wana to timba ke bana père to bunda bana mère faut ba la anglais
so mambo comme calme oya na bango même lion so moni mboloko ya robeta eloko so sala ni lion azoka bana bomi bango na kuzu yake bundanana soki akangi nyama na nda bengi bana ba ya kodame. Merci beaucoup Mosaka. Makamona zomona na kin nana peyo sieste za la raté oh olé ata dessert quand je suis manger lia fumbwa ati ba malala pemena ba vitamine to les États-Unis rien na kinso pese mutu vitamine fali na bula otonda mona ale 50 vitamine na bula otonda o pese lila 33 na bula otonda o pese pardon merci beaucoup neti anga ya soki na raté ekei biloko ole na kin eloko bisa suka pe na tama mbula Mosaka pardon. Merci beaucoup à vous tous fidèles de nous avoir suivis. Merci na amable Wabankulu Freddy Nsenga yaya et boza vraiment belé Didier Nzita. Yoso rapola Didier on y a mais fou quoi. Donc ça boza baloko à passant. Boza 3 oyo bosala na émission sans bobenganga. Ken piana nabana na mwasi Bibika Pinga Ken piana Didier Nzita. Donc lini banana bani bulo yo eza kutata rapport na mamba BCBGT ngai na mona neto alupango mo lo so okolanga nini yango mona neto nationalité sote ni kam nini on a ça dans l'émission mo kosinga o kosinga ngamo impresario Claude Ndombasi c'était impresario Claude Ndombasi à Londres. Impresario promotion na papa chéri ngate. Impresario. Nous sommes à la fin. Impresario Claude Ndombasi, Amelia Notes Azmac, bah vraiment moi belé balandio. Azmac Notes. Azmac Notes. Impresario. Pichalar Akemba. Picha. Pichalar Akemba. Pichalar Akemba. Il y a comme dans mon bagage. Tu es l'émission à Washington. Mais l'émission vient en attendant la TV dans la robot. Dans cette émission, trompe na tu n'as pas quel est le voilà. C'est Blanchard. Ouais, papa chéri. Mais comment est-ce que tu as dit que tu as dit papa trompe pas ta polémique car bon ben trompe pas bien abi ta cette émission bi dit oh papa chéri na c'est Blanchard mon sera porte-parole à JB abi oh mais nazola na pe camarade ne mo na tonde na bandale na bien nazo makelele makala le destin bumungaba pardon Mosaka pardon papi Mambu et papi Pambu le vietnamais vient à Londres boza vraiment ébélé merci beaucoup merci beaucoup à vous tous de nous avoir suivis on va toquer si bâti on va aller en ligne hôpital à Washington et un péché au film dans Washington il va attendre Jacques Andoa et Jacques Aonda tokomi na suka. Alors pour finir na moni concert na biso Karine Mokonzi azobanda yepe mkaka viens Mosaka bandaki poto na mutu na landi viens na ngai basanga na ba yaki puta ba moninga na poto bobeti pi maboko tanga na beteli Karine Mokonzi ma États-Unis to benga na ina to soni bien États-Unis neto no sono neto so pena na beteli maboko petit sœur die yakapé moni watana ba pesa confiance yo pe pesa confiance bana pe na music system mtoki masuna poto te orchestre zo la ngona no liboso ya watanabe donc ngana music system mutake poto foya na ye mambo 50 ans mukanda o gang la rabatwa ona ke na poto to linga mote zwa mukanda normal so ok yaka na yo na musique na makamtu bo kene bo umela na musique so ok yaka petit na Karim Mokondi félicitations masa mon pale le bien la singa pe pezo kimbata donc c'est masa na mon pega ya monsieur ya la petite moita ba petit na ba padaché ba Olivier ba Diego ba ramo belé ba masa ba zakuna do ba petit na nga ba koma ba masa na ngai kabe ya wata félicitations la sibina ko za mwana ya wenge po kabe ya bana sebiso moi on néglige kai tatangisi classe pas préfet bouti na finalement na tangisi esco ah on préfet bouti mama bana mutabi ngaka ngana wata préfet na bango akufa préfet bouti préfet c'est au bondeko tout doit payer c'est au bondeko d'autant wata vanda papa chéri autanga na c'est au ça la raté na orchestre ponya za moi muke mais wata za mukolote mona muke ma ibinde belé azuni mongo ne pas va ibinde ko yemba bien mazabina na makila ya wenge donc ye tous les deux wenga na nzana nzoto na ye félicitations azomule mama sala azomule mama ba wenga kala o beleka Britain de là ba ni na za donc félicitations. Félicitations, c'est beau.
au moins tu as un show wana naza na ya forcer te ya bota na ndenge mabete pour nga za danger oui ba danger ça na a nga za danger na o danger donc petit na wa ta félicitations ndenge memi ndeko na Maurice Mofinga non quoi ça merci ndenge o memi Karim Mokonzi concert na bino concert ataki visa ya France bato baloba mingi siko aux États-Unis ouais ngana na visa France na kenda te pour la combattant États-Unis na kemoto zaka net ndemo France États-Unis donc petit sœur kende mela lia tambola kota partout est-ce qu'on numéro à Kim Kardashian tanga roya Arab Sabino monita balobaka tanga comme na Hollywood na ngomba wana ya Hollywood sound man on va pas faire ça la clip pas on ma Hollywood kolo tanga zo matango premier parcelle à mona ba Kim Kardashian so que na Las Vegas na Avenue Vegas et ça n'était le mois de pompage ba toi qui tourne na kati pas au mona ndaka Céline Dion photo na boulevard des Stars partout na kanga photo tipo ba map Tupac na Flamingo na Las Vegas na kanga cimetière Michael Jackson na kenda na cimetière ya Ali tant Jackson na côté cimetière n'était na mona ki lupango na na California na mona lupango na kenda cimetière ya Mohamed Ali tant na kenda cimetière ya Mohamed Ali wana sankazo finga na cimetière avec Big John na Kitambo. Problème la Sankara, pardon, nous sommes à la fin. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Un mot de la fin pour aujourd'hui. Je vous aime fou. Bana pototu, misale belé. Mabote belé, bane belé, bozombongo belé, bobeng ça peut bandeko. Otunzamba kokisite, otuboleng le roi kokisi et kokisama qui t'année passé à nous et à la récite et kokisama. Bozwa tout au bolingi, batuto mukili bonga. Nani muta kembate. Si on a prié nanga, na prié nga mona prié te. Si tu bino mo prié nga bino tout monde na soira bongo, na soira belé bongo. Nga za ndeko na Belgique te ni France. Si na mateli ko na ndeko te ngangi réunion famille ba bimi ba kana ba bumbu banga ba yolo. Nga so visa au commune ndeko na ngai. Donc munyo so visa à commune ndeko na ngai. Yango mona tambola 50 états. Et c'est 17 états, 51 vieux dans un mois. La ligne numéro n'a changé. 09 98 12 37 12. Plus 243 9 98 12 37 12. La plus basse, ça a tout mboté, bana poto tout mboté. Na bengage aza hors côte na masolo ba mbote pananga. Donc ngai nion so bomonaka oyo komona ngo binadama. Pardon. Yo lobby par rapport à Mahambo Komeli Roger Ngandou na niveau internet par-ci par-là bazolo bela Roger Ngandou mobile ceux qui a gel chaud Roger Ngandou escroquer batumbongo yo roloba. Te makambo ya babina ngape masango pa finga ngaso pa finga ngapo ninte ngala boya de ose émission na ibanda kala pona mona ba komaka site na ngeza ngakitoka photo cimetière omoni photo cimetière ba chatu lomba zo beta guitare na kati ya kufa na mona ba chaka ba tita lukuta masolo mususu na boya makambo master na finga pe afinga na boya makamne kana che musika nanga Roger ndimanga teke John Azafo omoni mamambo ngolia tretango pa bozalaki aluka che internet pour amplifier ngo pour ça la base metanga pesa ke mbongo aluka internet te siko lelo Roger un passeport naie l'ambassade si banyati visa nasi Roger même ko le repese il faut aussi la conférence de presse internet ya passeport donc ben si ba tutine so msa disque na yep fayal merci beaucoup nazoya oya fi ono tangi ndeko nanga moi si bon eza mamba bolingo na banga rokota ngo eza compliqué yo rokota ngo mais tasu mutazana na love na ye rokota ngo tamusu bo mamba intimité soki na loko moko ngai na kokaka ko gérer te na mukili po abatu eza ka mamba bolingo po mbongo tina ka chemise na yo ya jean soki to na patala ya punda romona kwa miracle mais bolingo zo tamla nzoto mutu vous avez la qualité mimbali lukaka pe na vie mais taso zwa wana na mte okomona pe wana donc bolingo eza ngabe ngango kitero bukana fo vana fo ya otala so tu po makazo ko ya love eza compliqué ta muto voilà d'après deux exemples le roi David on nzamba bi l'homme c'est mon cœur mais akengela moi ça regarde kona kikoso atali fela abi bibi kapingate atala bité so deux fois kufa to kabla le rote atie venir la fois le massage na mundu gine donc c'est déjà amu menemi ko bête. C'était Mosaka, nous sommes à la fin. Regardez la deuxième phase. Samson, mais le collège il est à 50 francs. Babette est à Koufa. Merci à Mosaka. À ta force. Moi, ça force. Moi, ça l'équipe tout. Moi, c'est mon sport, c'est la troisième dan. Moi, c'est la quatrième dan. Pour ta la moutoura dan, parce que le Roland Zambé. Hein? Mais au moment que
soko bien anglais te anglais ko na passe mais Eva ayoka ki nyoka o eleki même anglais la passe à quoi ça dans donc moi c'est à sa force ngabanga bino makasi tout à chez binote donc la pesi binote mbote ba de match rubima kalaté bo reçu menanga 2019 2010 papa Cheral Bara bon pas c'est ça bato habike bal de match rubima nanga la single papa Cheral bossa single OK c'est une fois pesa ngaval président na biso toza na Venise ça pesa so déjà val to chaba nzembu chaque dimanche soto ko bete pas ité bana poto tu va laisser vacances na bango ah batu ba luka mbongo na bango a se pesa penzo to na e ponzo to nza moko liweza pongite eza liweza pongite so la lero la muka zo bule ya pe malade so ko bele ko bika so bino kufe kufino libela tango se pesa penzo to na yo dimanche pour silicate au finga baf là-bas tout est au finga ba musicien te yakaka BCBG na Venise awa c'est to beta pas me souter dimanche na Venise boite CP na papa Chéri ndenge zalaka. Merci beaucoup Blanchard Mosaka pour cette interview accordée à ma. Merci beaucoup. Merci Françoise Nyombo. Merci beaucoup Françoise Nyombo et Zaki Mosaka Pesio Mbote. Merci à Mosaka pour cette interview accordée. Merci na Didier Nzita mon yaya chéri, mon ami perso donc Homo Fortis Elika les collabos de Bibi Kapinga et pourquoi pas na Cheryl Niemba yaya bisous à toi. On dit Nzita tiki ba jiba keso maketch bolandinga point. Ah. Merci à vous tous. Merci à vous tous de nous avoir suivis. C'était donc moi, votre servante, la bellissima de la presse congolaise. Quant à moi, je vous fais un gros bisou. Il y a gouverneur Matata. Donc, beaucoup, il gouverneur Matata. Merci beaucoup. Napesi mote navier beaucoup. Master gouverneur Matata vieya Blanchard Mosaka voilà. Merci. Préciser pour. Merci. Merci à vous tous de nous avoir suivis. C'était donc moi, votre servante, la bellissima de la presse congolaise, Bibi Kapinga. Merci à Didier Nzita pour l'assistance, Homo Fortis Elika, le petit frère chéri de Yaya, chéri Niemba, na France. Pourquoi pas na yo Yaya na ngaipe Fredin Tsenga. Na France wana pekaka natambala 3 fois prêtre complet et na monina Allemagne mable wa bankulu motema ya mama Ntumba Chantal Vemba ya Christian Vemba Clarisse Mafuta ma copine privée Boza Ebele Solomina Banda awa na aussi lisate. Merci de nous avoir suivis. À la prochaine pour un nouveau numéro. Bisous bye. Ma mission TV, le miroir du monde.